ABC, CAA, King of King, alula tellement ba client na ye, akana kozala proche na bango, pona kokubisa masolo, CPLAS na CPLAS, nenga mesana, boye suite ya modernisation, ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi, Fly CAA outi ko modifier programme ya vol na ye, kaka pona kotia pio, pe à l'aise ba client na ye. Désormais, horaire de vol les aboyés. Kinshasa Lubumbashi, vol 7 sur 7. Veut dire, semaine mobimba du lundi au dimanche. À partir de 7h45, Gingo, ça la vol na yo na nenga professionnel qui toko. Et bongo Kinshasa Goma, 5 jours et semaine sur 7. À partir de 15h30. Kinshasa Mbujimai, 6 jours sur 7 la semaine. À partir de 8h40. Ah, Fly CAA, Banamboka Batali gauche, Batali droite, yo na yo. Et Siliteo. Kinshasa Kananga, 9h15. Kinshasa Gemena, 9h15. Kinshasa Mbandaka, 14h15. Kinshasa Kindu, 8h juste. Pe Kinshasa Kisangani, 9h juste. Bon, Mbappé Bouebake depuis 1992. 32 ans, le long de service à peuple, c'est à lundi sa régularité, ponctualité, sécurité, bakisa confort. Pour ne pas voler sur Totangi, Boko Zoyango na bavion na en pifo, Airbus en 320, Airbus en 330, Nzambe ya bilengi, Congo Mobimesi Bandimayo, Bisengo ya Fly CAA, Nkembo na Nkembo, leader. Gonga Kokio, bilan so bose pelara kolanda info lingala journal, peuple pour na peuple mbote. Nabino nyonso bozi occasion ya kolanda basango na biso to fongoli journal na biso pona hôtel sabino na assemblée nationale séance plénière ezala qui organisé mercredi 17 avril na bokamami toujours ya président ya bureau provisoire Christophe Mbosso et pa iwapi ba député ba validaki ba mandat ya ba député pe ba lobelaki calendrier ya ba élection ya bureau définitif ba détail boko yango na édition na biso ezali ko être poursuivre basango na biso na ngamba primature pona hôtel le mercredi 17 avril, première ministre Judith Suminwa a continué qui la consultation naie et l'ongo dans parti politique AABG, AAEC, A3AP, Missou Sukuna na hôtel ya gouvernement Nathalie Kaila Kapenda. Pesi pas détail. Na même ambiance, chef ya gouvernement Aza Koko Base Koko Bana Koyamba regroupement politique Oyo Mokolo ya mercredi 17 avril Tomona qui regroupement ya 2A BG conduite et pas tout ces mangala même objectif et même ambition na détermination Oyo Madame Judith Suminwa Aza Kosolo nango na bango na suka ya masolo aloba kibui Zongi tokende ko bongisa liste na biso pototinda par rapport ya ba critères oyo bango ba konzi ba fixé. Dame de fer Madame Judith Suminwa a solo la ki pena regroupement ya 2A EC oyo ezala ki conduite président national ya regroupement mwana mboka Didier Mbouyi wapi pai bayoka ki ba critères oyo chef ya gouvernement alobi pona équipe gouvernementale na ye. Population aponi mokonzi bomona ki bino nyonso pourcentage oyo population aponaki na mongo mokonzi kasi faut to la kisaike tozali na pona kosalela ete kosalela population il faut tozongisela ye oya pesa ki tata mokonzi na biso kaka le même mercredi 17 avril délégation ya A3A ekota ki pe pona kosolola na chef ya gouvernement Madame Judith Suminwa Tuluka oyo a précisé na bango critères pe choix pour na kozala na kati ya gouvernement. Kakana masola primature au Sénégal koyeba ke mokola mardi 16 avril 2024 na ba après-midi Madame Judith Suminwa a solo la kina ba parti politique pe regroupement ya AACRD, AAC Code P, AAP ba détail elongona Nathalie Kaila Kapenda. Pour na kwa assurer nouveau gouvernement et sengeli na soutien pe confiance na bino pour na construire beau pays oyo objectif et poursuite ya masolo ya première ministre Judith Suminwa na ba regroupement pe parti politique ya AAC conduite et pas Tordor Kazadi 4e regroupement oyo ekotaki mardi 16 avril ba expliquer que chef ya gouvernement alingi nyos et c'est basé sur réponse ya population sala ba oyo bazali na mayele ya malamu ba oyo bazali na makamba nyamu te pour que ba kota na gouvernement wana et basala musala pour na peuple. 2A CRD
babetaki mpe masolo na nouveau locataire ya primature bazalaki conduite epai ya président ya 2A CRD Christophe Mboso. Willy Makiashi asepeli pe alobi bandimi ko respecter ba critères oyo chef ya gouvernement alobi. Pe papa Mboso alobi yango abitolingi ba ministre wana o baza na moralité parce que yemoko mokonzi mboka déjà alobaki yango na discours ya investiture était rosala lisusu na batu ya lolenge oyo ba bebisi mboka te. Wa AP conduite et pas à Laurent Batumona bango pe bakota ki na masolo a rassurer la population que masolo ezali kokene malamu kala mingi te travail à malamu ekosalema. Député national un ministre 609 députés nationaux un vice-ministre to PSP abiso ambition autre non posa waneza masolo ya kati moto bimsango ezalité ba kombo na biso sous direction ya autorité morale na biso Tony Kankushiku tokosala ba addition à l'interne faut proposer ba liste ndenge maman lobby géopolitique ezana kati pona kosukisa journée ya mardi 16 avril code coalition de démocrates ezalaki regroupement politique ya suka oyo babetaki masolo elongo na chef ya gouvernement conduite et pas Jean-Lucien Boussa basepeli bayoki pe bazali ko rassurer population awa ezalaki ngala na biso to tour na biso bongo ayebisi biso ndenge azomondela gouvernement na ye mbe alingi gouvernement ya makasi oyo esunga population alingi gouvernement ya bato emele mpenza te fona te gouvernement ngo ezala oyo ekopesa biyano na kokoso to kaka ya population. Ba reporter ya info lingala journal ya peuple pour na peuple ba mekimo moke ko la situation ya formation ya gouvernement oyo ezu mois retard moke eloko nini ezali à la base na yango tentative ya ba réponse elongo na héritier mapinde. Oui, rencontre ute ko salema mikoleleki entre premier ministre Judith Tuluka pe présidium ya Union sacrée pour la nation ezali ko susciter espoir ya cercle politique ya République démocratique du Congo. Après misala ya informateur pe ba effort oyo ezalaki déployé et pas ya formateur ya gouvernement annonce ya nomination ya premier ministre et telisaki chapitre mosusu pour la gestion ya République démocratique du Congo na tina wana malgré ba avancée oyo ezali komona na non publication ya gouvernement ezali ko soulever ba interrogation ya ndenge na ndenge na ba coulisses ya pouvoir boye ba jeu ya influence pe ba intérêt oyo ezali ko bomba na sima ezali bongo ko umisa formation ya gouvernement pe ezali kotalisa obstacle oyo ekoki komona na po gouvernement ezala formé situation oyo ezali bongo kotalisa ke processus politique na République démocratique du Congo ezali ndenge moko te lokola na mboka mosusu lokola Sénégal oyo bazali kotia na lumière makambo etali ba intérêt ya population pour na République démocratique du Congo complexité pe lenteur ezali bongo difficile ya ko remarquer que ba intérêt personnel ya acteurs politiques ezali komona na mingi boye ba éléphant politique oyo bazali prêt ya kosala makambo nyonso po kaka bango ba se retrouver na gouvernement nzokande bakutani pe na libanga ya Judith Tuluka oyo azali koyebisa ba responsable ba parti politique oyo tobengaka ba autorité morale to pe ba gros poisson esengeli ba déchanter déjà pour na présence na bango na kati ya gouvernement na ye ko servir mboka eza kaka na kati ya gouvernement te kasi okoki pe ko servir mboka na ba institution mosusu culture politique oyo ezali bongo accès na préservation ba intérêt individuel au détriment ya bien-être collectif to pe ya population ezali kotalisa posa ba politiciens oyo bazalaka na yango na contexte oyo ezali bongo impératif que transparence ya responsabilité pe engagement ya moto nyonso pour na bien-être ya population ezali kaka gouvernance oyo ezali fondé na intégrité pe volonté ya conserver mboka na ensemble na yango nyonso nde ekoki ko permettre mboka na biso eyeba na kokende liboso kasi soki acteur politique oyo tobengaka ba autorité morale bango nyonso bazali kowelela kaka kokota na gouvernement motuna ezali este ebele bazali kowelela to pe bafetaka tant bakoti na gouvernement ezali bongo pona koservir mboka to pe ezali po ete ba caisse na bango eyeba na kozala rempli na misolo nyonso wana ekofrener développement ya mboka.
Honorable Neron Mbungu, président de la fondation Oyo Ezabongo na Kombo na a visité qui complexe scolaire Mama Pemba Nasima. Il a visité Oyo Boyo Kandenge a pesa qui ba impressionné na micro ya la Diland. On a toujours pour visiter ba travaux compte tenu à demande. Il y a milliers de la fondation Neron Mbungu. Na complexe scolaire Mama Pemba, nous salaba travaux, pour récupérer qui espace où nous sommes balés, de bouki, nous salaba travaux, premier bâtiment ici, il y a un bon moment na biso, alors nous sala deuxième bâtiment où nous allons moins 12 salles, et puis na nouvelle salle de professeurs nous sala. Et puis une bibliothèque vraiment moderne où toujours ça la awa parce que année prochaine donc année 2024-2025 toujours ça la institut technique médical où il y a la école ya munene je crois ba équipement nango nyonso pona ba laboratoire na bango ils a déjà quelque part pour l'année prochaine. Donc déjà, toujours qu'on annoncer, l'année prochaine, item et aliawa, tu disposer 12 salles de cours. Rien que pour la bana item. Les boyebi, ba couture, ba biologie, chimie, ba pédagogie, ba littéraire, ba électronique, construction, mécanique générale, électricité, tout est ali. Et puis, bango déjà, bazana ba atelier na bango. Oh, toujours tonga wa kunande. Donc ça la grand laboratoire pour les élèves na biso ya item. Donc yango to lancé déjà appel. Na bana nyonso oyo balingi lobi bazala ba minganga o bando soigner biso. Déjà bobonga ma pour na inscription na bino année prochaine awa. O ba bâtiment oyo nzambe so asungi biso et aussi la lokwa tozana nzambe et aussi la. Alors ngamoko lelo na yaka 2 fois semaine otala ndeni misala les otambola. Na moni déjà otambola bien parce que tozo couler étant aussi ça te continue à longrine après aller to sali otoko sala tomata pour que qui toujours comme na fin de l'année pour to banda année asika ba bâtiment nyonso to équipango na ba ban makamu nyonso pour en permettre bana biso bazwa mayele parce que force ya Congo lobby ezo senga bana oyo mutu il faut kota mayele belé pour na to lutter contre makambo nyonso bandoki ya monde bazo lukila biso aw. Voilà, minga olobezate tozali. C'est Neron Mbungu le mfumu abanga moyo. Merci. Jamani. Toujours. Complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Neron Mbungu et zana atelier moko ya qualité oyo ba élève baza ko sala bongo ba pratique ya kitoko héritier mapinde miladiland. Complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Neron Mbungu, toujours en avant. Bazali ko pesa éducation na ndenge ya kosakanate, ba enseignement ya qualité, et zali ko pesa mana complexe scolaire Mama Pemba, oyo ezwami na quartier Bikanga na commune ya Kisenso. Bana nyonso ya Kisenso, pe ba commune ya Zinga ya ville ya Kinshasa, balobi, merci mingi honorable Neron Mbungu, na ndenge ozali ko sala na éducation cheval de bataille na yo. Bosimba ke awa na complexe scolaire Mama Pemba, ba atelier et kuba pratique ezali ko salema na ndenge ya nyama bosimba bana ya 6e scientifique bana ya électricité mingi penza pe 5e coupe couture balekaki awa na ba atelier pe na ba laboratoire pona ko sala pratique ndenge kaka bino moko bozali komona bazali ko panza ba moteur ya ndenge na ndenge l'électricien bazali ko bongisa courant alors que nanu ba silicité botala bino moko makambo ndenge ezali ko salema bana complexe scolaire Mama Pemba bangonde ba ko simba électricité ya ville ya Kinshasa pe ya RDC mikolo ezali koya ya mécanique ba moteur ezali ko panzana pe ezali ko zonga na ndenge ya kosakana te botala bino moko bilili bongo bana coupe couture ya ko simba ezali te botala ba machine tondi na atelier awa ezali ko favoriser pratique na ndenge ya kosakana te awa mwana na machine na ye bongo bekol ya nzinga ya complexe scolaire Mama Pemba bango pe bazali sauver balobi babiki bekol nyonso bazali ko tinda
bana awa na ba atelier pe na ba laboratoire ya complexe scolaire Mama Pemba pour basa la pratique ya solo solo. Ah, complexe scolaire Mama Pemba ya fondation Nerombungu balobi bana ya école nyonso ya nzinga nzinga bako kende lisusu ba commune ya musika teo bako suka kaka awa pona ko sala ba pratique na bango. Mama papa osepeli mwana azwa enseignement ya qualité yebaka honorable Nerombungu fumabanga moyo et si apesa solution awa na complexe scolaire Mama Pemba nyonso ezali sur le plan pratique ya kosamba ezati. Suite ya modernisation ya piste ya Luano kuna na Lubumbashi CAA a modifié horaire ya ba vol naye na ba différentes villes ya République démocratique du Congo. Bobenga ye mfumu ya mapate ya RDC CAA King of King alula tellement ba client na ye akana kozala poste na bango pona kokubisa masolo CPLAS na CPLAS nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA uti ko modifier programme ya ba vol na ye kaka pona kotia pio pe à l'aise ba client na ye désormais horaire de vol les aboyés Kinshasa Lubumbashi vol 7 sur 7 veut dire semaine mobimba du lundi au dimanche à partir de 7h45 ngingo ça la vol na yo na nenga ba professionnel qui toko et bongo Kinshasa Goma 5 jours la semaine sur 7 à partir de 15h30 Kinshasa Mbujimai 6 jours sur 7 la semaine à partir de 8h40 ah Fly CAA bana mboka batali gauche batali droite yo na yo et siliteo Kinshasa Kananga 9h15 Kinshasa Gemena 9h15 Kinshasa Mbandaka 14h15 Kinshasa Kindu 8h juste pe Kinshasa Kisangani 9h juste bon Mbappé Boebake depuis 1992 32 ans le lobo de service à peuple c'est à lundi sa régularité ponctualité sécurité bakisa confort pour ne pas venir sur Totangi, Boko Zoyango na bavion na ya mpifo, Airbus A320, P Airbus A330, Nzambe ya bilengi, Congo mobimbe bandimayo, bisengo ya Fly CAA, Nkembo na Nkembo leader. Na rubrique na biso ya boyebi lelo rédaction ya info lingale mekel mo mokie kolobela bino moringa. Moringa ezali plante moko médicinale yango ezo posséder na grande quantité ya ba vitamines pe minéraux tomoni bongo fer, caroténoïdes, quercétine, vitamine C pe bongo na bongo. Moringa ezali riche na propriétaires antioxydants pe anti-inflammatoire na oyo etali ba bienfait ya moringa bosengeli koyeba ke moringa ndenge eza wana augmentaka capacité ya respiration, c'est-à-dire ba étude moko indiqué que plante oyo eza capable ya ko soulager ba symptômes ya ba maladie respiratoire chronique tomoni bongo asthme pambate yango esungaka pona ko augmenter ba concentration pe hémoglobine et augmentaka pe lisusu oxygène oyo ezali ko circuler na makila. Moringa e prévenaka diabète pambate yango esungaka pona ko réguler stress oxydatif na organisme oyo ezali ko sala ke e réduire taux ya sucre na makila pe e protéger ba cellule ya nzoto. Moringa e protégeaka motema pambate esungaka pona ko diminuer absorption ya cholestérol na misisa pe lisusu e réduisaka formation ya ba plaque ya graisse na ba artère pe lisusu e kitisaka risque ya maladie cardiovasculaire. Osengeli koyeba ke moringa e contrôlaka tension artérielle pambate ezali bongo na présence ya tocopherol pe lisusu polyphénol kobakisa flavonoïde na ba composition nango boyeba ke moringa ekoki kosunga pona ko participer nyonso wana ko contrôler tension artérielle pambate ba substance nango ezali bongo vasodilatateur pambate esungaka po na ba vaisseau sanguin na ko détendre pe lisusu ko améliorer circulation ya makila. Moringa e facilitaka perte ya poids pambate e matisaka sensation ya satiété pe lisusu na conséquence nango e kitisaka quantité ya aliment pe calories oyo moto alie yango e facilitaka perte ya poids. Bosengeli koyeba lisusu ke moringa
moringa eprevenaka pe ekombataka anémie pamba te etondisami na quantité monene ya fer tomoni bongo 105 mg pour na chaque 100 g oyo ekoki kofavoriser formation ya globule rouge pe lisusu komatisa quantité ya hémoglobine na makila yango esalaka ete esunga traitement ya anémie surtout na ba anémie oyo ezali causé na manque ya fer. Moringa augmentaka ba défense immunitaire pamba te na composition nango osengeli koyeba ke moringa eza na vitamine C ba polyphénol pe lisusu bêta carotène kobakisa ba substance oyo ezali na potentiel pour na ko renforcer système immunitaire na ko augmentaka ba défense naturelle ya organisme. Olingi kolata basapatu ya qualité place eza se moko na 7e rue limité et pas ya papa griffe igon tinge. Papa sinangai eutako apio. Olingaka basapatu kitoko, olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso. Esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard. Tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi. Yeyo yemoko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi. Collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge ya kosakana te. Nayebi ke chef de l'État Fachi Beton oyebi nga na Kombo, oyebi nga na Elongi, oyebi nga na Moussara. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi batezaki na Limete. Toki na premier ministre ozalaka na yo na musée oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana. Mais tu le loka ba blocage. Mais on a même le ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es au Changa Maboko, on a bien diminué le taux de chômage. Pour nous les hommes, par contre, nous n'avons pas Patrice pour diminuer le taux pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si on est pour ça la sapate. Est-ce que on a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Pourquoi? Naza été pourquoi? Dans ce cas-là, on a fait un gentil Mobila. Adjoint ils allaient chez Goko Moulumba, fils gouverneur gentil Mobila. Nous avons même bonne foi. Alors, Ngamouwa, mais Bangati n'est pas chef de l'État. On a fait mon compte au Bonaïri qui m'a politique, peu moins ma caméra. Mais il fait qu'il bonne foi. Autorité moi je pense que nous sommes effort et ça devoir dans le on a devoir dans la salle ce qui était le bois dans 7e rue place commerciale na Petit Boulevard place partie soit un peu monsieur mon ambassade d'Adora Kekele pour mon aller la présence de la salle dans un bien organisé dans ça avec Kanda nous subo et l'état le peut soutenir yo yango na bimisi mais il faut soutenir un gars. Bon, je comprends. Donc, client nous soit contre Dakar. On va soutenir Rio. Il faut Simba Science. Maintenant, dans Simba Science, on a vu la matin. Donc, je suis Ria Awa. Aux ala au la fête. Au diable, nous sommes la fête. Là, tu as raté ça. Aux ala au mariage. Là, tu as raté. Aux ala sapat, tu as mon nez. Le la haine. Il y a un ordinaire comme un roi et mort. Le cocaïne. Ozana o lokwa emo onge ko maboli lokola il yaka na sala na sala réparation na sala fabrication donc na yebi musala comme il se doit ota ki bater ça. Oyoki adresse ezase moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete et pai wapi ba chaussure ba sandal ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie libela. Malé metoko miko poussa na suka ya basango na biso héritier mapine mais asale bino info ya ba journal.
Mbote pe boye bolamu na info ya ba journaux ya mercredi 17 avril 2024 oyo tofongoli yango na concert la prospérité. Alobeli situation financière préoccupante ya République démocratique du Congo. Noël Tchani azali ko tirer sonnette moko ya alerte. Concert atalisi makanisi ya Noël Tchani oyo azalaki moko ya ba candidat na élection présidentielle ya 2023. Boye pona Noël Tchani atalisi poleleke situation financière ya mboka na biso ezali kotambola malamu te. Alobi, malgré budget nabiso ezalaki bongo na 4 milliards de dollars américains na tango ya régime ya Kabila, balobi ekomi bongo na 16 milliards de dollars américains kasi pona Noël Tchani, alobi eloko moko ya malonga ezali komona te. Atuni tina nini budget oyo ekomi na 16 milliards nzokande ba fonctionnaire bazali kofuta malamu te, makambo ezali kotambola malamu te, ezali vraiment kotalisa te ke mboka ezana budget ya 16 milliards de dollars américains. Pona Noël Tchani alobi ezali budget moko ya lokuta esengeli kopesa budget moko réaliste pona mboka pe makambo oyo ekotambola ekomona na poleleke mbongo ezali na mboka. Kasi kolongwa na 4 milliards pona kokoma na 16 milliards soki eloko moko ya malonga ezali komona te, ezali bongo kokosa population esengeli kolobela population vérité ndenge Noël Tchani asokisi na maloba na ye selon concert la prospérité. Toke na ngambo ya journal l'objectif alobi justice azali ko veiller au grain pona ko bouter corruption boye ezali bongo pona l'élection ya ba gouverneur ba sénateur pe ba vice gouverneur. Confrère l'objectif alobi ezali bongo ba grave soupçon ya corruption ezali ko peser et pas ya ba députés provinciaux oyo bazali censé ko voter ba gouverneur ba vice gouverneur pe ba sénateur na ba différentes provinces ya République démocratique du Congo. Nati na wana procureur général près ya cour ya cassation Firmin Vonde Mambu azwi bongo ba mesure ya ndenge na ndenge alobi utilisation ya téléphone portable topé babiloko mususu lokola caméra epekisami tango ya élection ya ba gouverneur ba vice gouverneur pe ba sénateur oyo ekosalema le 29 avril 2024 na République démocratique du Congo. Pona procureur général près ya cour ya cassation oyo a annoncé yango asengi ba procureur généraux nyonso près ya ba cour d'appel bayeba na kolandela makambo nyonso oyo ekoki kubenda corruption batalisa ba infraction oyo nyonso esengeli bayeba na kolandela ba corrupteur pe ba corrompi oyo bakozwa mana file wana. Toke kaka na ngambo ya journal l'objectif totikali wana pona makambo etali sport alobi organisation ya CAN 2029 RDC azali bongo na posture moko ya malamu. Pona confrère l'objectif alobi République démocratique du Congo a annoncé que candidature na ye pona 2029 boye ekoki kozala eloko moko malamu pambate na 2025 ekozala organisé na Maroc, na 2027 Kenya, Uganda pe Tanzanie bakosangana pona ko organiser yango kasi pona 2029 République démocratique du Congo esengeli a renforcer l'infrastructure na ye pona komona Coupe d'Afrique des Nations ezala organisé na mboka na biso. Voilà l'information oyo nde tosokisi info ya ba journaux ya poko ya lelo botika la malamu. Merci Héritier Mapinemi pour la info ya ba journaux au salé biso ya ngonde epesinga nzela na boucler journal peu pour la peuple bande kobotika la malamu. Au revoir. Bobenga ye mfumu ya mapate ya RDC CAA King of King alula tellement bakliye na ye akana kozala poste na bango pona kokubisa masolo CPLAS na CPLAS nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA uti ko modifier programme ya vol na ye kaka pona kotia pio pe à l'aise bakliye na ye. Désormais horaire de vol les aboyés Kinshasa Lubumbashi vol 7 sur 7 veut dire semaine mobimba du lundi au dimanche à partir de 7h45 ngingo ça la vol na yo na nenga professionnel qui toko et bongo Kinshasa Goma 5 jours et semaine sur 7 à partir de 15h30 Kinshasa Mbujimai 6 jours sur 7 la semaine à partir de 8h40. Ah Fly CAA bana mboka batali gauche batali droite yo na yo et silite oh Kinshasa Kananga 9h15, Kinshasa Gemena 9h15, Kinshasa Mbandaka 14h15, Kinshasa Kindu 8h juste, pe Kinshasa Kisangani 9h juste. Bon si Mbappé Boebake depuis 1992 32 ans le long de service à peuple, c'est à lundi sa régularité, ponctualité, sécurité, baki sa confort.
pona bavol nyonso totangi bokozwa yango na baavion na ye ya mpifo Airbus A320 pe Airbus A330 nzambe ya bilengi Kongo mobimba esi bandima yo bisengo ya Fly CAA nkembo na nkembo leader